je regrette toi. Donc, dans la confiance dans ton esprit, dans ta conscience, esprit ça la bien, nous avons au monde. Donc, on a maltraité moi si tu n'en as pas bassi. Mais on a senti, je suis conscient. Je me reproche à rien. Jamais. Yo, toi, maltraité moi trahir ngaï. Je ne peux pas te faire traîner ici comme ça. Donne-moi d'abord la clé. Sur le niveau qu'on a parlé. Tu as une clé et puis tu as une clé. Laisse-moi la clé. Comment dire yo? Pichou, quel Pichou? Savané, Pichou Sakananga. Eh, vous t'avez Pichou. Vous t'avez Pichou Sakananga. J'aime bien ces mêmes gens, j'aime bien ces mêmes. Ça va, c'est pas yoté. C'est pas yoté. Naga sage, on a poto simba yoté. Nzamba la sanga inga. Nzamba la sanga kino, na simba yoté. Heureusement, yem sanga yomoko. Zemo sanga il y a des mots en retard. On s'en mo. Zemi. On s'en yem sanga. Comment ça m'a bible parce que la bible est là moko. Baba ke loko so zemi okomona mbati mais yo za mbali yeb sanga zemi ya nani. Yeb sanga. Uzama nini? Na kosana loko sala. Sala kazi mbongo chafuda ta. Na mkomsu plateau. Ya nani kazi? Ni sanga nana. Mais na ko limbi so le kamo na yebi yo sali. O yo tinga vérité on na ko limbi so. Yo so etanga le côté na limbi so le wan. Yeb sanga. Zemi ya nani? Zemi feza la ya. Na ubanga. Iza ya mille esprit. Ah, olobi? Zemi ya nani? Zemi ya mille esprit. Il faut zalato ezali bongo. Iza ye. Donc zemi ya mille esprit. Na trompa la nga yo tembana. Na trompa yo te. Mukomsu. Atenga l'hôtel wana. Après tu l'hôtel après sikoni. Kibwe. Maman na zemi. Namoni tusanga na mbetu. Bosanga bango bongo brusquement. Na sera langue. Luma. Vous êtes démon. Pichou, yo ça va la chanter. Pichou, tu vas théâtre pas femme. Non, pas théâtre. Non, théâtre. Pichou, c'est ça va passer. Yo c'est ça va partir. Sera civil. Quand tu as la photo pour mettre, tu vas pas ça kalanga. Pichou. Soba na o sopa pour nous mettre ça la bombe. Maman na vanzambe na wa bandeki. Oninga la omona. Oninga la omona. Ndaku penda te mimi tokutana na bakule mais yo na monike na l'action da yo l'action da Pour me mettre le gros la sanda il y a le gars déjà assurance au Pessinga. En tout cas merci parce que batum so mona non l'action te mais yo comme on sirenga qui nata le loti. Non kobanga na hote ko za la kala basante ta boité que non le gars kobanga responsable moko boyer. Ya moni so moni boye et puis nga ba mbongo nga passe na yebsa ko men fo mbongo passe be chafaudage on ko bende ba corde wana. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Bon, yo pensa tout cas ma c'est quoi bas nous c'est pas olinga no ba moto nde non youth voilà question bête de question normale c'est question bête t'es posé olinga ngai go bimina ngai mais je on a monné que na ça bo mais na ta chambre bo mais ma casa somta ou maintenant moto donc faut babi manaika bino vous en confiance na moni bino vous en confiance bon mais na kota ki mukolo wana ngade kosura na ye parce que mutonta ko ba leer ne so kina mutamo vous savez bon mais l'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. ما تحل زي اللي فوق ولا شويه bayibinga nini bayibi bo mutu yango banda kala boye ndenge nga mutu makambo ti ala mbango ngafuna kindaka te oye te
Oh, mes pères. Il y a un agent. Bonjour. Poli, hein, on répond depuis mon tout. Mbokoyo, so bo lukate za pasi. Oh, clochard. Oh, on a un clochard. On va prendre bon, là ça m'a ramené parce que la semaine prochaine on va au Kenya. Ah mais Allô? 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 Ngai kina le bien. Yo, on va que le bosso boulanger, le bosso boulanger, ça t'aide? Ah, c'est ma voiture rouge, wana? Oui, c'est ma voiture rouge. Ngai wana ngam nati bosalino. Ngam nati bosalino ngai. Ah, c'est bon. Ah, il y a une chemise na bosalino. Ngai voilà. Ok. Ah mais place on a monoté quand même. On a monoté quoi. Ok. Na mono na zoya wana. Pousse là. Moi était mali bosso pour y bangande. Ça. Moni là. En tout cas donc c'est un plaisir parce que franchement balobé mingi pour na kombo na yo. Mais yo coach ah oui. Est-ce que yo coach ya on a pensé que on dit ko bien na téléphone. Moi makambo basola na téléphone. Vous comprenez? Makambo tozalaka bato ele na ba Washington 4 fois prêtre. Tozalaka na ba serre na ngai Élysée mama passa. Bakanga bango pour la makambo. Moi ngani na raté. Bato ba bien na téléphone pour makambo. Ça comprend. Na bena ko benga na ko tuté le téléphone. Na so di kambezali. Obenda ni sur place boye. Reto solo. Ata ba WhatsApp on a pe ko mo ba contrôle. Ça comprend. Je comprends les que nous va dans solo mais franchement on a comment banga ma kopo on a pour ça on va kopo surtout ba bato mangala pratiquement ba africain on banga makambo parce que au pesa mbongo na mutu na mutu so ngaza besoin na mwasi nanga netinga na mwasi nanga faut que tu mutu ben sada mwasi nanga ko aza ala commune na kongo benzati ala commune ye on njili ala njili donc na lingi aya la miki mais na bebisa mbongo ebele na pesi mbongo mona ba comité na pesi comité donc zo comprendre kutu yo ça fait combien de temps au sein miki ça fait combien de temps na poto nda 15 ans c'est 15 ans belle na poto ngaya mais ce que yo promet ça que nous zoluka pena mutu moko ya bien nous to ba tel senga yo ba biki no mutu moko za wana do yebena masolo kitoko ato dépenser tel mbongo mutu ko mo comprendre. Mais bon, na meka yo na bengi yo, nga na besoin. Au salon combien de fois déjà Simbiti? Combien de fois na pesa nani couple za na Orléans Peter Kamba les gars garçons na Orléans mutima irene mamundele. Na pesa yi na ba sima pa relation na pesa mbongo, na pesa mbongo pa relation na ba mutayati. Muta komati. Aya pete mo sa komati. Ba Peter Kamba na Orléans. Ba pesa na couple. Na sali ba couple be na ba Simbati. Donc 15 ans. 15 ans ko na bana bande Simbati. Il y a des bons des années. C'est quoi vous tapez ce numéro là c'est que absolument. Ayebse nga keno yo proza mutu mo keno yo soka mutu pena maboko we pa. O sele ko checking to masiti na avion ba ota aye poto. Avion ko mbona ngana. Miles. Nani? Miles. Tamso bangé pe tout monde. Keme ngasko na kanata. Miles pe za banganga po miles pe mutu mo ko banga ni makambo te. Asi ya biyo. Asi na biyo. Ko mutu ko tsaba. Ni za ko mo ya wa normal to mona ba Patrick Chamarega, jusqu'au ministre. Non mais on moni bata série bazali. Hein? Na exception za ngate hein na makambo tout. Je crois que moninga dans un quand ndogi sonanga.
Comme on a mis l'esprit, na inga mona lobelango na lobanga moko parce que dans susu au banga. Na la kombo na mengo pesa tupina kombo na ngate parce que kombo na nga omika mambo to sala na nga to suka wana. Babe na mis l'esprit parce que nga na muto na lekar na ba frontière na tala rate. Place ba to basukaka nga na lekaka. Donc kobanga na ote, hein? Obanga. Na zo banga na ngate. Hein? Mais l'esprit na obanga nini? Na mono déjà que nous sommes mutu moko ya sérieux et puis façon habillement na yo parce que moni d'abord mutu oh ça la coopération so moni na tenue à la team mbata tissu chemise ils ont reflété l'image mo que nous a mutu moko ya sérieux en tout cas ngai na kosenga yo vraiment tous ba congolais tous ba africains na chambongo so yo senga jenga pomme na netaka que no mwasi na nga Sara Kota poto. À mon place parce que j'ai beaucoup souffert. Nous avons mis l'esprit. Na luki ba gang qui n'était. Na pesi ba mbongo ko akomate. Ndeko na bombe la ote. Nous avons nga boye. Na sala musamo ya galère nga. Kinal maleko. Musamo galère. Na ça que chafaudage. Yo mo ko tas ko ba climat boye. Ba climat to zango lelo yo na chafaudage. O mona kuna na 7e étage. On a d'accord. Pesa plateau, pesa moise, pesa wagon. On a tout bête à un mot. Bon, on passe. Maintenant, quand on prend la moisse dans la ya, pour la lembi vie qui célibataire. Il y a mon cas, on a bien écouté, on a l'élo, on a mon yo, on a mon messi nzamba kiti. Pour la l'élo, on a mon appel qui nous mille esprits, on a écouté, on a yo kara sango. C'est comme nous tout, mille esprits aux yeux du monde entier. Donc même le restaurant ACK, il n'y a pas de golf qui sont là. Mais esprit, c'est un mec qui a tout il n'y a pas de battre. Alors, on a pas de battre. Il y a un gars à coma. Et surtout quand ça moi c'est un gars. Ah, obligé. Ils sont les salles n'a pas si. On doit salir combien 15 ans. Oui, on salit bien 15 ans. Ah. C'est quoi moi sinon yo otika ki eto ba ndeza la système moi na bisaki mikili otika ki moko pena boto ne te ngana tika ye na kin na ke luka vie. Ah ok na zo pe nzama sunga na zo pe vie et après na ko muluka sona bengi sende kokoso ozu vite ozu nzela poto na zunzela poto na koti poto na luki na bongisi makambo tiko ponde na sala makambo kota poto nde na okuta na batama be ba fo bato bon voilà c'est bon na oki na ngayo menga no singa lo moko no singa lo moko ni baliti ko la no bilili na ye il a bilili mais condition na ngeza en tout cas pour benga nga na peine normale pour benga nga na peine normale na oki ndo lobby benga na peine normale moi sinon ça va imaginer bon moi c'est nga na zana donc 37 ans ah bah 37 ans à 37 ans OK donc pour benga la peine normale moi nga place au tukutania hein peut tukutani kaka awa kaka tukutana awa de toute façon bateau batindo pas là ba yebinga bien donc yeba que naza mutu déjà mutu va mettre mafu qui quoi fois il agissait du beaucoup bateau wana batindo pas na ngai kunga pena bato babiki no yo yebani na makamba na bato mo sune belé même ba liba mo konsi na Marseille ba yebi kino okoti sa kapé ba yebi so ngamo na mo ba ba kino na mo na mini so ngai mo na mo na miso non mais t'inquiète pas tout ça donc on a la pression rendez-vous semaine prochaine on dit que ça tombe bien parce que Kalaté pe na zone ngana ki africain dans le dossier ba tout petit mo ba na Marseille, il y a un dossier à moi, c'est le coup de on a dit, il a la photo rapidement. Tout le temps, il y a un mardi. Oui, le mardi. Bon, tout le temps, mardi prochain. Mardi prochain. Parce que on a complété la photo. Bon, c'est quoi? Il y a la photo. Bon, Nabi, bon, ministre, pardon, est-ce que vous avez un bon, Cagnac. Bon, comment on veut parce que moi, les miroirs des oreilles, les gars. Papa, mais les gars.
opesa mbala moko to opesa avance tala ozosala masolo ya tic au tac ya coup direct masolo ozosala masolo ya coup direct ngai funa kende bon mais tu ngana on a libéré on mais ngana na pas confiance ça lo calme mais non makambo na kutu non mambo kutu te na ko kepe na kena zue mais non babillet bani bani puis visa funa kota moi parce que na zala a na visa normal voilà ah non c'est bien non on peut ça comme il y a pas de souci ngai bon wana to sending wana yo benga ngai on sending wana yo benga ngai yo so benga ngai mais ko benga ngai na appel normal je répète encore parce que l'appel normal dans le WhatsApp ni c'est bon d'accord c'est makambo to ko solo l'appel normal tu na comprendre on la photo ça comprendre bon place au merci ah moko kitoko ah koka moto basanzete rendez-vous kana sanzete nzambe asunga mwasi nanga vraiment sara la merveille vraiment nzambe mais mille espoir mpe elonga na komi avant voyage opasse opesa botani na komi kofana basanzete la série a changé sur la image Sarah la merveille le bon avec le palais feste Borsalino toujours responsable c'est la comagi ça va non oui na bana comagi na bakimo oui ça va beaucoup parce que moi quand on dans la leur rendez-vous moi je respecte mais nazali na rendez-vous na bato mokuna na kati bango parce que na baye fatu kutana yo oni kasi ça va oui ça va oni madame en tout cas madame vraiment toujours bien en tout cas ça toujours bien na ye kaka vraiment fona ya yo moni bano kenda kuna na yebi makasi to bamboke yo moko ozulia ba luli ba bagage no réalité pas poto ya bien moteur ba mona ko zulia mbala kuna ba katimba ngalo ba kana kini kuna mbala ngoli la makokolo to la pomme de terre na biko koya na yo ko banga to koya pomme comment ka ba pomme ba teka wala na eza na partout bo eza ka monta ba mboka na biso mais na la teza la calme mouton makamazo ke na mona ata sérieux parce que et là tel na yele nga zoyela et puis na ndenge papa parce que olati ozola ka makasi papa on a tout na kati na ba kenzo ozoya ko ozoke fete image ya ministre ndanga na bien oyebi otom sulu kwa nani bato gouvernement manete pai yo so les flatterie pour la problème tout est pas fique le quoi docteur na oyela yo mwasi ko banga na oti ko banga wana ezali ambiance quand même ambiance mais nous c'est là vraiment makasi te mais ko banga te surtout ça les comme tout kuta no ba ki to kuta na awa donc d'ailleurs franchement naza vraiment ça na bien bon non te mais ngala psiko mbono te lo liboso na psiko que ça d'abord na mona no bilili ya mwasi na yo parce que non le confort ma photo c'est que pour pesanga ma photo na ye na mona da wola sanga na ye na mona ye voilà parce que je vais m'engager sur na moni photo sur na moni photo mon douté na s'engager de la table na ça on a eu là belo na ça photo c'était comme ça photo na ye mais ngana ko tindi longo na ninjo ko vraiment même l'accent na l'accent oyo ndambo zazo mbimba ça peut bien voilà hier ok ben c'est bon Sarah la merveille c'est bon ngana bien des longues jambes on doit sur de longues jambes la musique ça fait 15 ans voilà donc c'est ça Yewana Sarah la merveille donc Yewana moto non mais premier ça l'hôtel de Olanga yebaki
ça là ça là bien te ça là bien en tout cas mille esprit pardon aider ngai non parce que bon mais aider ngapi on a yeba mo ba bon ngo za pasi auto ça là be chafouda jumo amona poto ebi maman ngi zala ya mbonga pasi ya mbonga nga pona mbonga mo ya ba risque pona nga ya mbonga risque nana nyos ni to kana kina yo nana nyos so problème ngeza il y a quand même place au Vanda. Allez, adresse. C'est très important parce que le monde va appeler ça dans la poteau. Même à la poteau, tu vas appeler ça mon mongo. Tu as confiance. Il faut y avoir place à Bimé là, quand on a place à côté là. S'il te plaît, vraiment, mis l'esprit. On est en bêté. Kinal. Il y a comme le marron. Moni. Mon collègue soit au sol là qui déjà. On a. Ngaza muta parole ngaza ngalo ba papa mbati Moka le premier jour tout le monde naki na ebse ki on obi na sala na ebi no senga bon mais moi le lobi ona ya makamba moi tout à l'heure là obse makamba ya mbongo na ebse no bino et lo li boso ngaza no besoin mo na photo voilà mon photo na ebisi oki no photo oyo en tout cas nazana mukanda moko en tout cas qui est normal dans mon cinéma mais mon anda kuna ngai ndi wande za mo problème na olinga to solomba mo parce que mon nga sama mo na basé ba suite ko kapo makambo parce que to no kuta ka sans état vraiment atayo mo milieu na opesa rendez-vous na opesa adresse na opesa mukanda na adresse mais adresse on opesa adresse na zalagati les passeurs dans la place on a comme là. Pour moi normalement dans la route allemande, côté à Washington. Mais c'est assir alors, adresse sur les assir. Soro bengi mutoka bienvenue Vangaseli, bienvenue Vangaseli. Ah il dit que ah il sont tous ça. De toute façon on a na loba bouti. Tout ça na moi. So OK na au moins kana Saint-Denis. Na kata suki na salon mo pa ya Okito, la porte de Paris one. Le salon Okito. Naebi salon Okito. So comme il y a un métro, dans le salon Okito. So comme je crois. Donc de toute façon, comprendre. Hein? Ndagu penda te. Mimi to kuta na ba. Mais yo na Monique dans l'action d'âme. Yo l'action d'âme. Dans l'action d'âme. Quand pour me mettre le gros boulot l'action d'âme, il y a le gros déjà assurance au Pessinga. En tout cas merci parce que batum so mona non l'action te mais yo comme on sirenga qui n'attend les lotis. Non, comment on a noté? Comment ça la cara bastante ta boité que non le gars comment il est responsable moko boyé. Et on moni so moni boyé. Et puis nga bango na passe na ebsa ko men fo mbonga passe be chafaudage on ko bende ba corde wana. On yo so wana na yebi papa. Tande de ne moko tu na kata sukuti me na kena ko même ko comme ça pas elle bito ko fina Saint-Denis. Ah pas elle bito. Mutu nga ibeti. Kasi na pour le ko na kata siko misala. Siko tu na ega ka bon. C'est vrai il peut bien ko musu mais so bi ka garçon ma indiquer boy. Indiquer bien l'esprit. Ayebi. Bon toi ça na la lumière de Paris, bon, la lumière de Paris, mon yango monana. Ça c'est déjà si. La tango de Akuba batonga na yebi, la tango ba bienvenue Vangaseli. Voilà. Vous comprenez? Non, ça on a encouragé, mais bon. Et là pour me dire, on a encouragé le monde est responsable. Bon, on dit que ah, deux ans à Saint-Denis. Hein? Saint-Denis. Bon, c'est tout ça moi. You moto na tang. Ils ont combien? Ils ont 1250. Oui, il faut que on a ma photo après on a mais comptez photo na otindi là na maman batakala o tshaba boy maman batakala buna na mkongo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1200 1250. OK. Ce qui est mon monique non autant mon yomoko non tshaba ndiko nanga 1000 francs ndiko nanga yi aux avance oyebi tango opesa mbongo foloba yebaki so na komi masolo eke bien
bakisa bamboka babiye parce que bamboka bien nakobakisa nga mpo mlengeza nini akoma nde akoma mille s'il te plaît akoma nakobakisa nyonso ozomona oyo ozomona eza avance 1250 eza avance mpo mona volonté mais ça nango nga eza mbongo te ndeko na nga ocomprendre te nayo banao nabi na oke yebaki mwasi na koya poto ok salanga confiance mwasi oya poto allez c'est bon nakokabela osusu awa nakabela te sala makambo to okabelanga koma so okabelanga mwa passeport yo zwa salama toliaka wana yo te nalingi nazamutasir comprendre voilà sala ndenge wana parce que omoni apa wana moni makambo soki esimbi na bamasa ebele mpe bakosala makambo yango baluka makambo ya coopération nalingi mpe bato te nga soki naza na bato comprendre naza na même fille moko afala abengisa so mobali na ye nani abengisa so cousin na ye Claudia Augusto ye mpana nga abengisa aza bacousine moko aza kuna mosusu bakoya boye so masopiki bino naza nao na mikanda nao ya basi mibali eza nao te yebisa Claudia Augusto ata mbala nsima mais Saint Thomas oyo oza Saint Thomas te bukamona buka kukwila donc nayelo na mwasi na yo voilà après le reste c'est merci on comprend ok bon nga rapide yo rapide je vois oyebi calcul na etika niti nayebi ko nayebi wana otindelanga kuna awa te ke mpo na etina otinda yo kede okomi na otinda c'est bon kitoko ta tosala bongo nomona 50% espoir ezali nabosani kotuna ye soki ka me voix il faut la réveiller mille esprits nabosani kutu kotuna okende ka te ok parce que natuni bongo nga mpe nabenga madame nayebiseki no abongamaka déjà oui madame akabakaba biloko ok merci c'est bon nabenga madame merci voilà 10 semaines eza mongoka chantier molaya oleka Sarah ngai kinala bon nalobi boye bon ndenge ozalaki motema moto soki kono ozala calme sikoyo makambo esimbi c'est bon s'apprêter bongama komema biloko mingi te komema te bavalise ebele non ozokende bandundu te ozokende ni bakongo ni kasai mais maka zoka mo valise mo muke zo valise mo normal ka muke oza na mo ko yebisa na carte ko yesa bango te ça voyage ti mama ko betel so ba camarade na te zala mayele voyage za komba keba ko betel so na mutu te soko ka bilomba ka bana stratégie ko bika kino elambo so ko nga sauter zone oyo ça peut se ko nga sauter zone oyo na stratégie obi kombo kombo na mille esprit azaka mingi alaka batisi aza mutu atisi kaka ye batisi na bacroise ye biloko alinga yango na donc zala bongo oya bosala voyage malembe nyonso na nzela bobengaka nga bokomi wapi bozulia tout nasalaka connecté non ye mpe ka moto aya nani baleki ya pite kamba na orléans oyo réellement mundele na orléans ye moto aya na bango kaka en tout cas c'est bon merci na suppose nanga esili naozonga naza na chantier donc nazozonga ok merci mwazi mosala basi aplato mokongo wa Yesu kelezami papa Yesu kelezami atangeke zolave mama Yesu kelezami atangeke zolave ngeke buya Yesu kelefumwa moyo Yesu kelezami papa Yesu kelezami atangeke
apesi ngai mobali kitoko yele. C'est moi, Mille. Ah, Mille Esprit. Bonjour. Bonjour, Mille Esprit. Bonjour. Bonjour, ça va bien. Ça va, bonjour. Ça va bien, ouais. Bateni kaka. Ah, yo banda okenda. Okovanda wa? Non, mais attends, on va plus savoir qui c'est. Kata bourré wana mpeza. Ah. Mille Esprit banda okei, ça fait 2 jours yango na benga kayo. Téléphone opesa ngai, osombela yango opesa ngai. Na simu tshela nga na kati. Téléphone na kutu moya kobenga pe batu so ezali te. Na benga kayo téléphone. Mais netsika ko blola ko dia wati. Motikela nga blow le on pe yango ekomi na suka ngesila déjà jus yango na pe ngesila. Na pe na besoin ko dia blow moko ya moto osombela ka ba blow ka madili ndengo na. Na mboka madili. Wana za buso ya fufu. Na buso ya fufu. Mille Esprit. Na oyo ebinga ngali misala oli ya fufu. Mais moni poto. Na moni vraiment poto même à l'île na okokate puis na kina pesa na benga kinda. Moi ça bon ba tchango ba tchebi ba za chauffage pour moi lile. O ki mama lile za na mona chauffage mais moi ko benga ba za to ko lo bate. Na lo balangi ni. Bango a espagnol ngapi espagnol na yi. Barcelone yo ka Barcelone. Ya mona nda ko benga bengo po ya ko intervenir o ya mbano de téléphone. Ah na ça qui va faire la personne numéro Eric Shimano ka PDG authentique. Ya za na Barcelone wati. Eric Shimano a PDG authentique avant à Barcelone. Na Barcelone. Eric Shimano a PDG authentique. Ça c'est au cas comme moi. Il y a avant à Barcelone, na bala mondele. Mais moi c'est na baka bien makasi ya na ba pondu. Ah bon? Ah oui, na ba pondu. Wana me maana ke lia kuna. Non mais siko yo obi ke yo pour fonga matin. Au fond maté. Wa mo muketa no comprendre un peu malheur. Mais kofunga matin na ndeni yango nozolo. Dans mbogo malili, vous comprenez te. Ah papi. Yo za bezo ki était pour ngada so bon na personne ngo ba na a yipa abinga parce que na bigi mbalo pa na mukandate na to yo zondi. Na sina commission na poto. Mille Esprit ata ko tupo komisinga na poto memba ina nga pesa ki ombongo te. Oh, yo mo ba na suma kambo yo mo dio so na makambo a mbalo na za. Azali te mena quand même moi sina yete. Parce que so bombo na moni ou bien comme bail là mais c'est quoi que yo ebisa ka c'était Mille Esprit yo lingini mais yo za mo mukete ah ça va mo mukete tabate nyota ah c'est quoi lingini na OK na bimana nini za boso wala yo ba gros mot bo c'est quoi ka c'est bo usiminga na mipende seke ah Mille Esprit Mille Esprit c'est quoi ça va ça ya solo. Excuse yo izabini kasi. Ngapi na sepena ngana yo metaka na mwa sabato. De makama mwa sabato na note na makama si. Yesu ko so ayebi yango. Na waye. Suri mbali na ngai yebiki. Na waye bisai. Ah. Na waye bisai. To makama kile bunga na te. Bunga mande na zabo ngaya ko linga na yo visi ko tango yo linga mwa kasi kinalo yo yeba pa. Ke yo yeba ti. Maleko yo yeba. Obi ngaba na umeka mkoda soko wana ka bana mshukwa na ba mo. Na mona ngabi me mais fallo yebisanga ti yo fi parti Mille Esprit ah yo me fallo yebisanga ka jour wala ko sependa yo félicité oyo tika nga a déjà mo premier tika na sko be jour aso ngai Mille Esprit talaka Mille Esprit pour me ana mote na ligi mais yo omoni za no calme yo subangani te omonika tanga za mobali mais na nga esuka ka entrenga mais il faut comme ça na pe na destination na ke mona mbali na kinal maleko yo kutunto uti kishasa na commission ti a na poto bona na kino na France nzela wana nde batu baleka na yedi na mema ko bakata OK France kasi na ngana lingi Paris na evia mo na mona ngo kaka le ba film mais ko ngondi kasi moni Espagne mon esprit Espagne mona onde Espagne mona opia bien oui on la tablamba boye be ngana oya doseri boye ah Mille Esprit ko banda luka ya mona sozwi banda kala la falo pesa ngo banda kala mais yo pour le bail na opete falo lo bati bon yo ba utiliser moi mki ah boso yo lobite ngaza mwasi tina bosi ko to kene mukoni ka yo ka to so makamsute ka to kende na posa na mona kinal maleko 15 ans boyo 15 ans na pena ozaka bon
navana na ngai ka boye naka fidèle na mobali na ya solo mais oui na trompe kapa na yo ya solo mais oui yo kenza na ma Maria ya solo mille esprit na so na ma solo yo mtu mo tinda na trompe mobali na mais aye bango te ne to la pour to la comme ça le na tongo to kisomba ka babi et maintenant on a continué na gare parce que l'espagnol va compliqué donc on a continué na gare ils sont habillés comme ça de tout qui mais tu bien gaibé tu bien mais yo pas ne faut s'assembler vous a télé noti sur des tu non ça la ngote mais yo puis bon parce que on se soit mais qu'est-ce que tu fais échappe les amis jo et non ça c'est l'espagne on dit ma casa ça on dit ma casa tous on a mon café hein oui ça on dit non la vérité tous on a mon café tous on a mon café c'est pas mon dit mais qu'est-ce que nous on a besoin de mon mais ma casa mais il y a un casse ça va oui ça va c'est bien on est content là c'est bon on bien bon yo pensa tout cas ma c'est quoi bas nous sera olinga no ba moto nde non youth voilà question bête de question normale c'est question bête t'es pose olinga ngai go bimina ngai mais je wala mona kona samba ou mais na chambre ou mais ma casse sommes au même moment donc faut babi manaïka bino vous en confiance dans mon bino vous en confiance bon mais na kota ki mukolo wana mande ko sura na ye parce que mutonta ko ba leer nyo so kina mutamo vous savez bon mais c'est pas vraiment bizarre ils ont quand même biso OK faut dans la chambre ça va 3 heures pour banda vous allez ne c'est 3 de ce 4 heures on chazua ils ont on chazua awo zo kinda na ndo kantate ba kutu nyo so na ko sala na kutu ndo zo kinda ingone de les attendons sur pas de thé on se retrouve dans la salle so na ndo de l'hôtel go tu na ma salle et quand on va ça on a plus les habitudes là ils ont non ça va non on pose ça à mon dieu allô ça va allô ouais monsieur non ça va monsieur nous a donné la sécurité là ça kita déjà dans la hôtel là la réception tout ça yo ma comme ça on dirait je crois que là sur la gestion sur mutata ma comme bani mi connais tout comme là ma bête na bina ma bête pour parce que je vais passer au bimara ba on té ministre comment la idée modi malade des alliés pour c'était mon abatu donc comme ça na yo ma organiser belé na ndinga mabete ba ozona ndinga mabete limbisanga mais yo bino ko ndinga za tazwa yo mo ke doa on tazwa ni ina tu makana on tazwa ni pardon c'est différent c'est bon pas beaucoup alors écoutez-moi laisse-moi te dire je veux te parler de ta destinée alors écoutez-moi prête-moi ton oreille je veux te parler de ta destinée ta vie n'est plus la même comme tu penses mais ce que Dieu pense pour toi ta vie n'est plus la même comme tu penses mais ce que Dieu pense pour toi na ta vie n'est plus la même comme tu penses mais ce que Dieu pense pour toi ta vie n'est plus la même comme tu penses mais ce que Dieu pense pour toi
kino mbangu wana c'est pas bon omoni oza pembeni yango c'est moyibi ya kosaka yozo ningo kino mbangu bongo oyo babe yango passage piéton abakenda malembe tala omona ata motuka eye kotele toke omoni wana moyibi ya kosaka na awa omoni osendeni omoni ntango tokatisa pesa bakatisaka bongo te ongokisanga soni moko bakimaka bongo ta tabianga mobali na ozako yo ebaki passage piéton mais toyokaka bongo na kamisara topakaka mbango toyokaka boke non na piéton yo maîtrise wana neti yo maîtrise wana neti na africide nakenda na bake na africide malili mopepe sentir siko différence mo différence neni na Espagne na awa non Espagne malili eza makasi Espagne eza malili ya makasi sango ndenge ozokoka te naokoka te malili donc mifrance oyo sikoyo moni oyo osenge porte pale namoni tote makasi wana kosala tobenga oza noko obanga policier ndeka yokaka mabina mbila wala mbila Alors écoutez-moi, laisse-moi te dire, je veux te parler de ta destinée. Alors écoutez-moi, prête-moi ton oreille, je veux te parler de ta destinée. Merci mais aux porte des balles, celle de nous porte des balles. Donc ndenge boza boye aussi ko. Moi mais c'est dit. Passeport nous avons. Passeport nous c'est tout. Mais c'est comment nous prendre dans le boss c'est la vie. Parce que on va pas consommer. On est ça donc, qu'est-ce que ça n'a tel cas pour nous c'est bon. Là il parce que là bien on qui là. Parce que là tu vas J'aime makasi mille esprit. J'aime mille esprit comme ça. N'arrive pas comme l'esprit. N'arrive pas comme ça. Pardon, courage. Courage, moi aussi. Là on a ce peine encore na commune na déjà la destination. Là on a pas eu Essaie de l'autre jour à Saint-Denis. Moi, j'étais là où c'est la campagne de Naouzo, ça fait 15 ans. 15 ans. 15 ans. 15 ans, ya. C'est belé. Na vu que son na so la monnaie so na olela so la sadini. Le long de ton coup, na pour faire la mbaye no belé. On va bien. Maintenant on a comité. Oui, assez pas bien ça comme dans la porte de Paris. Assez là d'ailleurs quelque part. Donc pas les comment là yo bien bien. Oh, c'est là où on va ça dit attends souviens hier soir on va pas là hein aussi de pas on va faire la commune là déjà OK là que dans le mal là que pas Washington et donc des arbres de l'eau on a pas Washington non c'est là mais là mais nous tout bien c'est pas y aller on va faire quand on va la souder allez là makasi ngani eza bodo na na tsana ngana to frère que faut na mali est-ce que ça fait 15 ans yo yeba na oyeba na ba la caméra là ah oui on quoi yete Kinal Malembe c'est là Malembe tout à Malembe Kinal maman Kinal 15 ans 15 ans
15 ans. Malembe. Bado wakasema kufia ono ngai. Ngaiko? Mama kida me. Ah. Kida. Saya. Yuka. 15 ans. Kida. Enfin. Donc tu vas te dire pas. Enfin quoi? Ngayo. Toujours mannequin. Na yebisi yo. Yuka. Hein? Toujours mannequin. Non, bako na poto bako minene bambala, na mbala te. Ngai entraînement, na lemuke entraînement. Eka no ça que no ko changer te, ko ya munene te, nena kanlaka. Ndio. Ça va? Maman, non, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Bon, vous allez voir. yafito yaki na ye nzela moko yeba yaki mobali na ye nzela moko mobali ne pefa ya kozwa ye toyene nzela moko topasali chemin ensemble mille espoir memaki mpe na ye mpo mobali ne mpe azali awa omoni poto en plus okomino na porte de Paris mbala moko bametro te prochain non oyo nazomona ngo lokola ndoto de longues jambes Oh camarade nanga bedi toko moi ça pembe talaka tosene banzela ba route mais surtout na vraiment tu l'as dit comme à la France ça donc donc ça fait 15 ans que vous et puis oui ça fait vraiment donc depuis 15 ans ngana mbali nanga to monana et c'est mon makasi nga 6 ans kate oh 6 ans comme 6 ans et belete yo zafir yo na mona yo ko mnena wa yo na mo mnene na mo na mnene ah oza poto ko mnene makasi ko ndima ko mnene e mona ah bon oui ko mnene makasi na ya na mnene bien gentil mais tout ça encore bonjour maman bonjour papa ça va oui ça va depuis ça mbote parce que maman boye moi tout ça moi problème moi ya ba covid voilà donc vous tombez bien attends de tamboli bien vraiment ouais moi banzela kande ça la fatigue et ça va espèce de mali il m'a cassé mali moi était non bon mais ici ça c'est beaucoup côté alors c'est quoi mobile ne awa kozwa biso na ndako azwa ye na ndako epa na biso non pas mais olatikala ye moko atalaka biso oke ndako ezala te na malili boye ok bon mille esprit eza bongo siko tosala bongo te mais parce que nga na okende papa nga na okende te kasi tosala ndenge wana siko oui tosala bongo yo so bango comme ça c'est bon nga na okende ok bon nga na voyage na mille esprit te yo kosenga nde mille esprit mutu toke ye mutu kosenga nde merci kasi yo mpe oyimaka mpa na yo non bongo sokomi ndako mposenga merci sokoma ndako mpo bamerci vokone ezalaka obosani nga kaka sikoyo obosana mille esprit kaka sikoyo mille esprit nakobosana te nabosana yo te sanga moi mobali no sepeli omoni non c'est pas grave bon mais c'est kida nayebisaki yo sikoyo sepeli non en tout cas c'est fait en tout cas namoni ke non benga bato wana nyonso wana nakobenga bango noyesa bango keno en tout cas nzambe asali vraiment nzambe asali mpo namoni ke bato sérieux bazali merci beaucoup ozomona donc opesi motu mbongo odepense me bato yango mpo basali nini bakomi eza bongo te donc eza makambo ya nkembo bon tokende nakovea mosika te bon nga aketi l'esprit okele malamu lelo malamu suka en tout cas merci surtout que bosala te benga bienvenue Vangasele voilà Vangasele j'insiste po yem ta tchenga pression kitoko bango tu na benga bango ba golf kizola tout pop et comme na bango bayo kitoko merci hein Bokomi oui, ça bien. Non, en tout cas, ça va vraiment. Non, Bokomi. Donc, Zémi. Résultat bien donc, Zémi. Ça.
Ça a combien d'années? Donc Sarah, Zé. Et en plus, 2 semaines, Zé a 2 semaines. Ngata moya la simba été, jamais la simba jamais. Ça va faire c'est la vérité. Non bon ma passe. Échafaudage de paille. Et mon nom kata suki pa elle bito coiffé na yebo kata suki na zo kwa kasaka ka batuka ni mata ba kwa mabe. Pona ka sambongo. Ça va vous t'en l'homme sous mais sauf Zémi. Donc faut agir assez justifié. Sarah. Oui, bébé. Non. Quel bébé? Nazobenga yo c'est tout. Bonjour, c'est le capot à Nina. On va falloir. Nina, on va quand problème. Eh. Nous sommes passe. Vous avez Nini? Passe. Grippe. Voilà. Ça va. En tout cas, vous aurez des autres passe. Ça va, Yep Sanga. Oui. Vous avez un problème? Nini sous, non, un problème, t'es problème. Non, vous avez un problème d'idée? Non. Vous avez un problème d'idée? Non, ça un problème, t'es. Bon, on a tout dit le mot. Ça va, voyage, les gars, voyage, mobile. Voyage mobile. Ouais. Et les gars, on bien. Très bien. Oui. Et les qualités, très bien. Et les gars, on va te mis l'esprit. Na camarade Nanga. Oui, la vie qu'on a ni Benito. Camarade, non? Donc, il y a des voyages. Oui, voyage, les gars, bien. Bon. Peut-être comme le route à maté. Pour l'année. Ou soit, mis sur une commune qui ne vont pas qu'à. Et puis, il y a beaucoup de temps. Ils ont une lettre Oyo. Au signifie, on a causé dans la carte. Lettre, c'est une. Il y a tu mets quoi? Non, je vois. Et ça, il y a. Il y a une lettre. Il y a une lettre. Quand c'est un lettre, je vais expliquer dans la carte de lettre. Oui, vous avez bien. Vous avez bien et le comment ils attendent. Ça fait 2 semaines. Oyo. Yo. Et il m'a dit dans la carte. 2 semaines. Mamie. Je vais expliquer là. Je viens de vous expliquer, c'est les 13 années. On est bon, la vie est retard, c'est mon sang. Yo, vous n'avez pas retard. Vous en avance. Il y a mais les gens ont retard. Ah, vous en avance. Vous en avance. Oh, avance à Nina. Ça va, Nabi, yo. Et là, on a dit, j'aime bien ces mêmes gens, j'aime bien ces mêmes. Ça va, c'est pas ok. C'est pas ok. Naga sage, on a poto simba ok. Nzamba la sanga inga. Nzamba la sanga kino, ne simba ok. Heureusement, yem sanga yo moko. Zemo sanga il y a 2 mots en retard. On s'en mo. Zemi. On s'en yem sanga. Comment ça va me bibliothèque parce que la Bible est moko. Baba ke loko so zemi okomona mbati mais yo za mbali yepsanga zemi ya nani yepsanga uzama nini na kosana loko sala so kaza mbongo chafudage ta na mkobusu plateau ko na chafudage kuna na kaka ko so le mo ya ça avant quand tu mikie bachana ba les sociaux yebisanga zemi oyi nango kwaturu na futi mbongo nana mais ça vous avez mutama be so ba ko zemi faut sur la frontière parce que na pesi mais zo connaît 1000 esprit na pesi mbongo soyo so yebisanga donc atiko ko mboka mobola bo sala ki ne ko tuta male chef coutumier c'est aussi mtonai yebisanga so zemi zana non ça na ça le côté non ça le côté parce que sur la tête na 1m85 nga Olimisanga. Loba na ngazemi ya nani? Bon, ça va, Nabi. Na kiti volume, s'il te plaît. Na kiti volume, na yebi, na ça mutu mabete. Na juste na tout na yo, yebsanga. Clairement, na la mo nzambe.
yeb sangai sera zemi pourtant on va retard yo vous en retard vous en avance bon zemi sikoyo oyo zanango yeb sanga sera ezali ya nani non ça le côté s'il te plaît yo ke na mawa nena kangse mona bengisa ki o no ke mawa yo pe ezala yo pe la tuna yo pe ke na mawa yeb sangai na ko ça le côté na zala baleki bele o na ko bengisa na bengisa bangote famille nanga kota mama kota papa na bengisa bangote be Sarah yebisa ngai zemi uzanango ya nani ko isa mama bible te ki one kitaki ya mama kuti yebisa nga penza poza mutu parole za pana yo na limbisa ngai posa ngani na tikala na no tromper yo te so zemi ngo zuya nani so zemi uzana ngo nani so dinga babike na za seboy zemi ngo ifeza yaki ya ngo te ifeza la ya nani kasiti limbisa nana mais na ko limbiso le kamu na yebi yo sali o yi tinga vérité on na ko limbiso yo so etanga le côté na limbiso le wani jebsanga zemi ya nani zemi ifeza la ya na ubanga isa ya mille esprit olobi zemi ya nani zemi ya mille esprit il faut zala to ezali bongo donc zemi ya mille esprit na trompa na ngai yo te mbana na trompa yo te mukomisu atenga na hotel wana après tu l'hôtel après sikoni kiboye maman na zemi namoni tusangani na mbetu bosanga bango bongo brusquement Luma, vous êtes démon. Pardon. Puisque serpent yo. Pardon. Mille esprits. On a fait ce bon de l'échafaudage. Na niu comme na mukongo na bakokata basuki na basalon. Il fait la. Non, c'est en moi. Mais ça sans papier. Ça, attends. Yo ka malembe. Yo, mon yo. Moi pela obarabaka na film na bible o ba tapna serpent ezali yo sara il fait la mfuta ngai vous maté non en foutant les murs vous maté ça mille esprit on a fait ce mbongo aye azuyo o conseil na nzela ozi et puis bobi mara pamba ozo suna zemi limbisa na saki na yemba ina ngai te sara na koki ko limbisa yo jamais na vie na nga na le sali soki ezali kobima ya pamba là je peux te comprendre maintenant zemi lizo sara ali mbuma afirme zuzus pardon mbali na ngai limbisa na ça va mutema be ngamu de poto na symbiote et raison na symbiote ngamu espérant na symbiote ta ko peut-être ta résultat il fait la mélange mais vous avez un sida mais non pas le sida soit quoi porter mon losem soit sida n'a pas le sida soit la quelqu'un rapide ou soit il y a plus de sida on se quoi ça va bima non comment tu les anneaux bima landa mi les fruits non moi ne l'ai bina ebi landa yi na frontière ne boyelaki kende landa yi puis chez moi landa mi les fruits comme ça vous commandez 2000 esprits kende bima non landa bina ebi place à levader mon kilo joué pardon Kinal pardon n'avait place là aujourd'hui qui bima sara yo il fallait yeba le monde trop mal et mon to le monde ils allaient nzambe kitoka ta likambo sara bima non kito wapi Beni infection na yo elinga ba gonocoque na ba zemi na o donc na pesi yo cadeau qui est na o tala ba mungula ba otem salon na penser ma msu na ka sa ba maba ba zemi no na ba microbe no so utina ba nani so ni yo mo so pesa confiance tu me déçois ngani na ndaku na yo to lali ngana yo pichu kile ba ngana sisi mo mbali mususu ngani no ba gonogote okosa omoni yo okosa pichu na okendete moi ba jo sala na bino okete moi ba sala jo sala qui on va sala na mbena na yo na petit faut calcul on comprend non mais c'est na okete Beni basi ba belé na mbogo ngache bala na manger pour na yo na iba ité donc ba pomba belé ba momba na pembe o sentir le roi li tout le maman lokola ba maman lopango
que baja papa mana soko kekendo est-ce que ngana rigolo yo nde mobali poubelle bien eza yo poubelle te eza nde ya yo omoni ndo tolotaki wana olevant que ça fondo tout ngata ndo ça otambola pesanga kumba nanga okende te na bino okete bajo ba ebele ke no oyo ka bango pesanga ikle moi pale okota te omoni pichu omoni semio ya zemna yo nande ya yo bandana na ndo sali na ko sali na ko mais moi je me contrôle et puis on ça calcule na neza net on se contrôle la bajo na ko na mate yo ngalo to sala te conscient sala te chaque jour boy a jamais zemo souri yanga je suis très honnête donc badloro yo la ngane le kaki na so na oboya parce que je sens quelque chose je regrette toi donc dans la confiance na ote esprit nanga na mta conscience esprit nanga ça la bien nzamba au monde dans le rôle maltraité moi cité nana respect basi mais on a senti je suis conscient je me reproche rien jamais yo to maltraité moi trahir ngai je peux pas te faire traîner ici comme ça donne-moi d'abord la clé so nous on a parlé chaque nom clé et puis tu aurais bandé laisse la clé moi dis yo pichu savane pichu sakananga buta pichu sakananga buta pichu yo sakananga pichu ndino ba théâtre papa mama na théâtre pichu c'est ça va partir sera simile quand tu es na poto pour mettre na pour sakananga pichu soba na oba soba kuna onde tinyo sala bomu sala mama na nzambe na wa bandeki oninga na omona oninga na omona nzambe zimi yango mpenza mama yine mabunda okende wapi nzambe na okende wapi seigneur no se mini esprit te oyo denika binenga ni Espagne ete ndatenga zemio o picha so bana bagono ko na sala perfection ngai na sala perfection ngai beni nzambe na ko expliquer batu nini ni se batu nini nzambe na ngai na okende wapi ngai savane pichu ngapi na okende te omoninga na okende te banga beni to na okende na okende te na ebi poto te loko te na okende na ba mbulu ngana kende okutanga ndako okutanga na bouger te okutanga ndo bengsenga yo ndo tsenga zempuna lala na yo na okete Seigneur Yesu mi esprit nzambe okuna ba réalité poto penga na yoka baloba poto ba réalité mboka ba réalité yango te nzambe nanga Yesu mama beni tokwe nzambe ba réalité poto onde boye nzambe Depuis plusieurs mois, la vidéo a pris une place importante dans notre vie personnelle et professionnelle. C'est pourquoi nous vous proposons une solution professionnelle pour filmer, enregistrer et retransmettre en direct vos événements. DSP Studio anime, sonorise, filme, éclaire tous vos événements, mariage, anniversaire, baptême, clip vidéo, conférences. Choisissez l'assurance d'une ambiance garantie grâce à plus de 18 ans d'expérience. DSP Studio réalise vos vidéos d'entreprise, photos professionnelles, assure la promotion de vos produits. Pour que votre événement soit une réussite, contactez dès maintenant DSP Studio au 06 29 87 98 40 ou au 07 83 21 21 67. DSP Studio. Duo ingénieur Steve Malungwene et Papi Gene Tolo Belavi. On va mettre la lumière. On y va.